Bonjour cher internet de partout au bonjour na biso la Liwan télévision émission na biso au bolandaka toujours boyebi na numéro ya sika na biso to yangi bino kaka pasteur Kibo to o boyebi o to bilaka makambo ya politique pe ya mboka na bokebi pe na bolandi na yango nyonso. Bonjour pasteur. Boni santé, boni libota, boni parti politique na biso. Santé très très bien. Éternel tous à la grâce. La famille, ça va. Les choses, ça va. Pasteur Alobi, ça va vraiment, mais tozola na bokebi. Ndenge mokileza koninga na lulu. Nyonso ezoleka malamu ou bien na ndenge yoza bomona na kati ya politique na IDPS. Merci beaucoup pour la question. Me proposer ngai, c'est très important être capital. Na banzi esika bato bazali, il y a toujours le haut et le bas. C'est-à-dire que la santé à partir vraiment des choses qui malgré les petits problèmes nous allons être basali, mais ça va par la grâce de Dieu les choses ils ont qu'une malade partie. Ils ont qu'une malade. Touti komona mokonzi ya mboka chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya mboka kuna na kati ya sommet ya organisation ya mondiali kuna alobaki alobi beaucoup plus pour na problème pour Italie. Il y a élection politique ya biso. Et bongo makambo eza ko sala nunu na est pourquoi asimbi ya ngoti. Asa kubanga kaka bobende. Merci beaucoup. Abaki question de ko moni sama. Na banzi to yebi eska to kuti. Eska. C'est quelque chose de très important à comprendre que dans mon mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi dans la zui pouvoir ayaki na mobiki te ayaki na militaire te ayaki biloko te ayaki kaka maboko mibale na mokonzi oyo peuple na nzambe longo bapesaki ye eloko nyonso akuti ya hérité na kati ya mboka bapesi ye mboka bapesi ye bamilitaire bapesi tout eye kozonga na sali mais il faut savoir ntango azokozwa pouvoir wana azoki yango na état nini yango moni alobaka bike eloko moto kozwa te mboka eza ya kotinga c'est-à-dire que azwaki yango déjà dans les chaos pour maintenant faire sortir Mboka na kati ya kawa na kati ya rai. C'est ça le grand problème de la ici. Ce côté entre autres problèmes, il y a Rwanda, Corée Est. Le problème à Est a duré combien d'années? Décennies, mais 3D tout et bon. Des décennies, il y a un problème à Kouti Yango. Même dans le Kouti Yango, Moutoumoko qui n'a pas président Baliki, Kodimisa problème, on a tout clair. Mais c'est lui qui a fait que nous avons compris aujourd'hui que c'est le Rwanda. C'est les Rwanda et les Occidentaux. Bangondi basana kati ya tete problème de l'Est. Yango wano omunsi lui qui na onia lobeli yango te parce que azopesa une solution bientôt là les choses vont terminer. C'est ça c'est mais oui que sali bana ya mboka pasi parce que baebaki que quelque part mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akosalela biso discours moko oyo kopesa bapaya pasi pe epesa bango mutu ndeni bazula biso solution na makambo oyo est bato baza surpris que élection ezoleka d'ici là na décembre élection kozala na yango wana penda président Antoine Tshisekedi Tshilombo tozolanda yango ndenge tosanvole ndenge mpe bacandidature ezosala dépôt mais beaucoup plus bato bakanisaki eloko wana te bato bayebi ke il faut acha bapaya nyonso tu batelemi États-Unis France ndenge na monde baza koloba na ntina ya est nde place ezosala mboka mpasi et pourquoi alobeli yango te. Merci beaucoup pour la question posée wana na base du problème il y a est ce n'est pas seulement la boussia au Nindi à Koukoulou Bablo. Ça a déjà commencé depuis longtemps. Il est passé aussi dans le ya Oni, il a parlé aussi de cela dans les États-Unis la fois passée. Alors, même c'est les Rwanda, les États-Unis c'est que c'est les Rwanda, les Occidentaux c'est que c'est les Rwanda qui est en train de faire des choses pareilles qui se passent dans notre pays. Mais ce côté même Kagame dans le langage, vous sentez que ce n'est pas lui qui est à la base de bloc. Ce sont des impérialistes. Les impérialistes, on est à la base. Il y a un problème dans la RDC. On l'a dit bien, vous allez comprendre beaucoup de choses là-dessus. Que Mboka Oyo RDC, et ça Mboka Oyo est la Kitania au Sakanate. Ce qui l'autre a un problème sérieux, nous avons besoin à cause de la richesse, à cause de la bien Oyo Nzambe à Pesabiso.
yango impérialiste oyo baza koimposer biso baguerre baproblème bakoluka problème ya balkanisation depuis longtemps oyo esengelaki vraimen basala likambo wana mais Dieu soit loué il n'a pas voulu que les choses pareilles comme apesi biso mokonzi ya makasi mokonzi ya malamu oyo abimisi makambo nyonso ya nu emonani polele eke baza na réussite te na kati ya problème baza kosala solomoni meme ata na oni alobeli yango te parce que solution eza déjà wana mpe solution ezopesama et nous voyons aussi il y a des avancements na kati ya problème wana oyo etali bitumba ya este wana c'est ça yango moni alobelaki yango makasi comme tel tel c'est parce que c'est que la solution est là. Oui, pasteur olobi na biso solution ezana dans l'entretemps solution zo bezana tozomona makambo ndenge eza okende malamu te kuna na este bato baza kolela jour au jour bato bakokufa dernièrement atoyoki 41 mort oyo bauti kokufa lisusu matike pasi ezobakisa makaka na mitema ya bakongole solution yango lelo tilobi tokoza solution yango mokolo nini? Oui, merci beaucoup. Na basi premier obi que solution à STT jusqu'à du contraire bato bazokokufa tout ça. Moi je dois vous expliquer des choses que vous devez comprendre très bien. Qui nous impose manière bazo imposer biso bituba ce sont des occidentaux bato bazali puissants na armement ou bazo ko livrer ba binduki bazo ko la rébellion ils sont là et puis il faut savoir aussi que dans mon mokonzi mboka su pouvoir il y avait déjà des infiltrés na dimension nyonso na armée les infiltrés rwandais ougandais nyonso yebi malamu tokei na côté politique na sénat la même chose tokei na assemblée nationale la même chose il y avait des infiltrés. Maintenant, comme le président de la République, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, avec cette sagesse que Dieu lui a donnée, abandonner ce qu'on a Moussala, le pays, soit mon local, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours qu'il y aura la solution totale. Il faut d'abord commencer par les fondements. Kolongola, mais filtrer jusqu'à ce que tu commences. La base de la général Nabiso armée, alobaki yango tout cela moi plan muke bayebi tout cela moi likamuke Rwanda yebi tout cela moi likamuke rebelle yebi parce qu'il y avait des infiltrés mais nous croyons réellement et na ndenge bitumbo ezalaki na tango eleki na tango tokomi nango nous avons vu quand même il y a l'avancement il y a FARDC bazo monter na puissance moko ya makasi et nous croyons aussi que cette situation bientôt doit terminer na banze kozeli babina kosila il faut beaucoup plus de la patience, avoir aussi l'amour du pays et tout à la bonne et voilà, la volonté que notre président Zanyango pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais sur tel dans l'ensemble, il y a des solutions même d'autre côté du Touri, de l'autre côté, il y a des solutions. Moi, pour mon des autres qui ont un problème, pour les autres, c'est une solution bientôt là. C'est ça la réponse que je peux te donner. Oui, merci Balandi à Diwan Télévision, tout ça là, pasteur Guy Boyoto, Naboké Bignon surtout, selon les raisons de répondre à la mission. Mais pasteur, malgré la guerre est comme une monotonie, et là que ça va tout passer. Mais à part ça, nous avons toujours la kati, il y a un problème pour le peuple à part guerre, nous avons et matin à niveau possible. Dollar, Kolobaku, tout le monde me dit pourquoi. Mutu na mutu azo changer to na ndenge ya lingeli biloko bazo ko changer ba prix na ndenge ba lingeli ministère ya économie lelo ba pesi Vital Kamerhe oyo mokili mobimba ba yebi ke Vital Kamerhe aza économiste président de la république asali un bon choix mais ndenge nini ti lelo oyo peuple aza kolela pe pas ces autres que pas pour mona te que IDPS ils ko kaka na te parce que vous sengaki pouvoir vous sengaki yango ke tokozwa yango tokosala boye bato nyonso to boyembaki na lelo population azomona ngo te sikoyo eza di ya kwa. Merci beaucoup na lekolobi wana na banzi pouvoir oyo toza na yango ezali te ke pouvoir oyo bato bapesaki biso te ezali pouvoir oyo toméritaki yango na présidence te papa boyo totikaki yoka malamu tolekaki na maponami na kati ya maponami basakoli tomoni na kati ya kosakola c'est le président Félix Tshisekedi qui était élu dans la majorité au Yoyebi Malamu. Mais les locaux moto yo basako la kala kone na awamani maponomi mabi bilote moto bimaki ba pesa biloko omoni bilobalo bawana akoke soki bazwi bakanie yenda zocha mugundu wana maloba onga maloba nanga te maloba ya kone nanga yanga ite yango na biki soki moto azali kobela maladie ya liboma to moto ese potele makususu na kali des choses comme ça
nous savons tout le monde, même dans le Kimobiba, c'est lui qui avait reçu pour asseoir qu'ils allaient critiquer. Là, il faut tout le monde faire ça. La nana malamu nelo qu'on a ça, on comprendrait et si kanini makaboza ko yape résister vous allez dire makaboza yo kangai. La élection au eleki. Toujours présidence de la République. Mais toké na kati parlement, to moni majorité et qui na kamsusu. Na Sénat, tozeka sona mutu moko to mibale pa. Toké na parlement, tozeka na 36 monsieur le. Comment nous pouvons diriger cela? Parce que pouvoir que ça dans beaucoup la semi-présidentielle, c'est que présidence azana o azako sala parlement pas azako ya ko sala. Ya mo na kitango bandelo c'est qui ba accrochage jusqu'à ce que 2 ans mon équipe a renversé Batouana en fait que 3 ans au Tikali abano à 5% à des équipes. Mettez le résultat positif. Pour simplement dire que tout bamba makambo sur la chef de l'État. Il faut savoir que la majorité de tout le monde de l'eau union sacrée, nous avons pas nous avons pas niao nous allons mais nous savons encore plus nous allons démontrer au peuple que l'IDPS est puissant, fort et vous allez voir majorité de tout ça et puis comment les choses vont changer directement de la wana chantage aux sala les apôtres de Kofayoula tikeli binote albine ke bon na moni kuna bakosa moi potopoto yangwana atike bino yango zo ba ke kosa makamba. Merci beaucoup Nicolas Ngai tangu voilà ce qui voilà ticket Fayoulou ana kenda kitina mboka États-Unis Fayoulou akei koluka pouvoir aux États-Unis akei koluka ba moyen na et tout ça maintenant akei otala kuna moni c'est que tolo bape aussi Félix Antoine Tshisekedi mona mboka yeba luka pouvoir na États-Unis pour olobi ke Fayoulou aso ke mkana na États-Unis. Quand on a un lobby, on a un soutien. Soutien, il faut rechercher le soutien. Soutien financier, c'est-à-dire soutien, il va soutenir ça, c'est bien. Tant qu'on a non, les Américains, on a Félix, les choses sont qui ne il y a un sentir que Azasuna Tala. Si on a s'il vous plaît, pasteur, Lelo, Batebele, Bazotala, Bayoka Boye, un politicien, le pasteur, Bakenda Koluka pouvoir na États-Unis, ou bien soutien à Mongo. Aussi longtemps que Batumo Kilmo Babaïdi, que Congo a la richesse, Congo a la mbongo et belé, oh, avec ça, que Abo Misambo Kanaye. Il y a un avocat Misanga, au Koka Misapé, Batu, au Basa Bolanda, ok, Bayoka Ke, Tokinaka Koluka, Mbongo, Namboka Bapaya. Pour la Ninga Malamute, Nabobi, Fayoulou. Je suis Félix T. Fayoulou. Il fallait aux États-Unis, à qui vous avez pour passer le pouvoir. Donc, il faut que soit sous une élection. Il faut voir sous une élection. Mais si vous avez un impérialiste, vous avez une position, vous avez un même catholique, vous avez un mais Félix, c'était élu du peuple congolais. Dans le binde qui fallait la guerre pour Luka. Dans la guerre pour Luka, il s'est invité. Donc, on a soigné bien la compétition. On a été la type de Azali dans pourcentage de Malam monté dans Katamuka. Exactement pour la Makaboka, Kabo Ezaki na tango ya Kabila qui a changé. Ba Oyaye, il y a Bazouzi, il y a cour constitutionnel a changé. O azo diriger les lots Seni Kadima. Azana sima ya mokonzi ya mboka atali kuna lisu bajuzi o basala ke bakata makambo soki élection esala malamu te peut-être ya moni ke clarité esalite ya mona ya tikite ndenge to aleko zana ndeko na biso oyo ayute koleka Kabila. Merci beaucoup pour la eloko aboni déjà ke mabe ezali na tuna mutula moko soki ya moni ke Kabila na bato basaki mabe pona bazuzi nyoso lubiwana. Mais comment c'est fait que Lelo, Tolobi, a quelqu'un qui se na Kabila wana, a cause na suna ba Moïse Katumbi wa ebi kila ma be a quelqu'un quoi qui nous ce n'est pas ça. Il y a un problème. Le problème c'est qu'il n'a pas politique. Fayoulou azali zéro. Na poids politique, je vous dis, azana et l'autre côté. Parce que les œuvres que le président de la République a fait au salon et monani, banzela, bandako, pont, makamusongo, on le stade. Biloko belé le soir tout et belé au moni atoni ça va mboka zéro pas yo la zalate apoka susute mais dans l'entretemps na banzele ça population so kolela nzala so kola te passe ça ka kokoso dollar motuya fonctionnaire mbongo na ye o basa ko futa ina to ya dollar
to ya dollar eleki banda ko eza komata omoni teke quelque part solution zo zwa makaka to simba awo simbi yokanga malamu po ete bilei ekota na mboka to nzala esila. La première chose, il faut savoir que biloko toza kolia to tokoki kosomba ezouta na nzela ba province ezouta bisika singile uta kuna ko ya la Kinshasa mais batiki biso na tala nzela moko te ya mama. Il faut d'abord créer ba route ba nzela salama afin que bato mboka o bazali kuna ba bimisaka biloko na bango ya komona ke atali problème économie ekozwa stabilité na yango yango moni ba nzela zo salama wana nyonso wana peu de temps tokanga libumu tokomona quand même solution na personne d'akisa moka suka o comprendre loko tata zana mama na kati na ndako mama wana sey bilanga bana baza kolia malamo mama na tanga azoboma libala ke asu tekute kunyoso to alongwe na panga abwaki yango akena sikoyo mwasi musu aye na kati na ndako. La première chose qu'il doit faire, il faut élaborer ça la mabela timola allons na biloko asika biloko important en fait que bana balia na moment là il faut qu'on kanga sentir to kangi moi sentir moi et nous allons vivre des choses où il faut ba kotalisa bilanga opesa ki na tango akala bapesa ki matata poni mbongo ebele ba millions pour c'est la biso kanga lonzo wapi assez la biso na salaire wapi yango na mbongo bilanga ekiko tonga université oyebi yango lelo makambo za kata ba juzi ko basambisa mbongo wana kinda wana ba millions na ba millions kenda mais tala mwana ya mboka waza na souci ya mboka ayene sika azali ko sala musala koluka bien-être ya peuple congolais po tozala malamu tokanga sentir madame ke toko sepela makambo ke liboso to moni même ata tango batelemaki na ndeko ya France mokonzi ya France wana butanga chaki Macron tanga chaki musapi koloba ke sengeli respect zala entre état en état musu respect toyokala malamu omoni ngai naza journaliste nazwi bamituna epai babi okoyamba pasteur Gibod, il faut oyebisa ye ko eza souci la population. Oui, olobi ke pasi ezalaki mingi mais lelo est-ce que dollar pe ezoko matapol banzela ende ezosala mobende yango le problème oyo bana bakolela bato bakale kofuta chaque mois bazofuta ndako na batomo mosusu eza lié na nini ya ministre ya finance ameka na ministre ya économie bavanda basoso baye bakotala nini eza kodéranger mboka po dollar esembola eza teke po baza kotonga nzela eza teke po na baza kosala boye mais population eza kolela dans l'entretemps nzala dollar ekomata nde yango le problème ide oui soki mpe kaza kolela nazoboya yango te nazolakisa yo nzela elingi koloba boye apesi lakisa moko ya très important soki okomprendre yango te nalobi ke ntango tata aza na ndako aza na mwasi oyo azotambusa ndako mwasi wana alongo akei mpe azwi bilanga nyonso biloko nyonso to abimi akei na yango to abebisi yango mwasi oyo akoya kokota wana il faut banda kosala elanga ya sika alona biloko ya sika ntango ekobima epesa kimia na bana kati wana c'est la même chose. Quand Félix est entré dans le pouvoir, il a trouvé économie par terre, tout par terre. Il commence encore à élaborer ma belé, il commence encore à la refondation. Il faut que biso to kanga moi motema muke. To zela. Mon la patience même la Bible c'est dollar etikala ki na toko te. La population bangola. Les premiers années omoni nafongola omwa moke tikanga nafongola omwa moke lelo ekokoma kaka ndenge président ya kala alobaki ke soki nazalaki na bato ata misato mwana ya mboka oyo azokamba mboka aza na bato ya mayele ebele bato ya bwanya ebele oyo lelo baza kosunga ye na ndenge nyonso lelo pourkui bazosunga ye te na oyo etali stabilité ya monnaie parce que ndeko Joseph Kabila mpe alelaki na suka abaki ke bato bayedaki ete lelo ntango pasi oyo population eza kolela bandeko bazosala na ndeko Antoine Félix Tshisekedi pourkui baza kosunga ye te. Merci beaucoup. Nabanzi pesa ndakisa moko nazokaka ndakisa moko na Bible comprendre ce qui se passe réellement dans ces pays. Soko tali na ntango ya Néhémie okoma babiki ezalaki na temple ese kufaki il y avait Tobija et Zambala bango bazokipaka na temple c'est quoi le loyo temple les alliés RDC et c'est là RDC donc la RDC Rwanda Burundi et les autres familles la carte RDC baza pour se réjouir ba gagner RDC mais comment qui moment de libération pour être ba reconstruire temple Néhémie tango aye pas tonga temple balobi loboko ya droite ezo tonga loboko ya gauche ezo bunda
tobi jala zambala o babengana ki babi botika ye atazo sala wana boy soki renard aleki et ko ya nyos c'est aujourd'hui hein les opposants ba tobi bazo ba bano ba wana ah yoko ni asali loko ni simba la moté nzoka ndi ba éviter que quelque part ici il est en train de construire le pays autour de l'oboko azo bunda contre les Rwandais pour que les choses puissent aller là-bas azal c'est un homme qui est un peu mystique hein divin azal muto nzambe d'apprécier exemple ennemi à moment même ceux qui n'ont acte des apôtres mon Félix c'est la vérité que ça prophétie mon boye il y a RDC aussi la carte nzoto na ye on nous appelle ça pour que ce pays puisse aller là-bas il y a moment makabobi que oh ba tout 15 té moi personnellement tant qu'il est passé je vois pas vraiment dans cette dimension mais moi je suis en train de voir dans la dimension spirituelle comment ces pays et personne n'a beaucoup d'ensemble et les choses vont aller pasteur au lobby eloko ya prophétie oyebi ke ba pasteur ebele pe baloba kaka prophétie pona bayoka bango mokonza moko yoka bango apesa bango lobeya prophétie ba pasteur na kotanga bakombola bango ate ebele bayaki awa nga prophète kingani nzamba asali nga boye mpona pays awa nga prophète kingani boye nzamba asali nga boye mpona pays est ce que ça tekala te mpe mpo mokonza moko ase sentir ke pasteur azali po alobi alobi ke pasteur boye toyaka boye mpo ozwa mwa kaniaka. Merci beaucoup. Les actes avec pasteur à nous. On va bien dans la terre. Moi, je suis de l'île d'épaisse. Je suis de l'île d'épaisse. Oui, on a des l'île d'épaisse. Mais vous y vanité. Vice-président. Avec vice-président, il y a celui le plus bas. Nazali na Selemba aussi. Nazali vice-président. Il y a moi ça que Nazali qui vice-président. Sauf que Vima Kabamoussa que Belende la Sénaki, moi Mkena Saba Moussoumet. Je suis cadre dans cadre IDPS. IDPS n'a aussi pouvoir ter nan président Félix a comme la volonté mais on combattait pour l'IDPS. Comme Azui pouvoir Azali ya biso. Nous avons pour que nous connaissons donna que nous connaissons. Mais problème dans les ali que j'ai béni le nom de l'Éternel parce que il nous a donné un envoyé pour libérer ce beau pays. Comme Mabiso quelque part, bah au Baboya Nassima, bah pour déjà fondation, non ça s'attire les bango et le pays pour continuer devant. Et ça la sincère pour le cas. Oh ma bête n'anga to basa non. Moi je parle de pays. Eh tu es dit pour le bagage. Ça moko. Mais yo mo comprendre mon émission la prophétie de Néhémie. Tu es dit que pasteur s'il vous plaît pasteur, tu es dit que balobaka ka keno ngai na ça autant so ça makelele okaka pour pour la boka yo ka lobby. Ba pesa moi ebonga aller après au tiki makelele au tout ça la clair ton pasteur. Et ezali ya kolke mongate. So tali ba candidature ya mo ba élection ba soki otika. Est-ce que vous na pesi? Opesité pour la ligne. Na pesité pour Nathalie esika nazali na moni bande ko musupe ba la kisi pour ça wana. Je vais les soutenir. Donc la président nangai. Président nangai Bianza Jeff. Apesi na municipal. Je dois les soutenir. Ezali na Elvis Van. Donc apesi na professeur. Na ko soutenir. Et les autres je dois les soutenir. Et ça quand tu vois la poste tout ça. On a la salaka. Moi et si que yo na vraiment musala nangai. Je me contacte de ce que j'ai et les autres aussi puissent entrer parce que moka ke niveau so et éviter que les politique mais ils ont pesa kanyaka ebele koleka ils ont pesa mbongo ebele koleka oyoyo il y a ba salaire il y a ba entreprise place au sala kana je pense que okotonga immeuble mbala moko yango wana eloko oyo président de la République démocratique du Congo son excellence bablo kaso bisale yango na tango ya kala moto ya mbongo ebele ezaki ba commerçant c'était pas des politiciens mais lelo na bato ba kamimbo kakala bazui ba changer yango ne bato ya mbongo ekomi ba politiciens yango ya koti pour régler toutes ces choses IGF azawana parce que mbongo bazo koma na millions c'est mbongo ya peuple baza kolia ya mokonzi ya mboka ati IGF wana yomoni baza kokangama bazo ko yiba pour que les choses puissent changer makamo ko kubongwa IGF oui tout le monde IGF et ça n'est pas IGF ou épinglé le camarade donc qui m'a guéré le battement pour banga mais le long de ton dirait battement pour banga discuter IGF on est à la pongité IGF à la pongité et Nico le baboy au moins tu peux nous faire ma base à finir au moins tant où ba kani moto à cette même Alexis à la télévision mais exactement pas sur la télévision éternellement parce que ça doit être qui veut à la télévision mais il y a des choses qui se fait justice azali IGF justice azali bazo sala yango mais ba koko la rater bali kala TV et to kangi te mais soko za la posa oye ba kabuza ko posa na Google za nini kota IGF okoye ba réalité za la katuna mais ba ko le kaso ba TV te ba na ko baka ngo kola jaku non
il y a des principes où ils allaient où baza ko landa yango IGF zo sala musala na ye zo mona makambo ndenge ezokende et puis to moni beaucoup des entreprises où ils okende kitoko ke madame donc autant que comment so bida date prise comment ça va ce que lokola Sonas mona ke Sonas yango ça kotambola kitoko ezokende malamu hein ozwi DGRAD esika ya DG Lucien Ekofo tali kuna très bien les choses ezokende kitoko ezokende malamu ozwi ebele la kotanga bakombo na yebinde yango na mona tangi bakombo ozwi ministère ya pêche et agriculture esika bokela zali les choses ezokende kitoko ezokende malamu ozuma ka les choses bakona botuba opeli konga mwa moke na parti po oyeba épinglé problème il y a pêche et agriculture et élevage mais ça bien mais depuis to beta lisolo ya bateau de pêche jusqu'à présent bana mboka bakolela ata bateau de pêche est-ce que république eza na possibilité de somba bateau de pêche jusqu'à présent ata bateau de pêche merci beaucoup nabanzi nazosenga na nzambe apambola ministre ya kele wazali ministre kuna azosala mosala soki lelo okei na port ya banana zokuta mosala ezosala masuwa wana soki ekakoteyema likolo ya lelo ifo babongisa bazobongisa epuis ntango basali bacommande pardon basali bacommande po tema masuwa eya ezaka te bozali commande lelo 2 jours 3 jours eye te bamonte biloko wana eza koya yango moni ekona biso ke les problèmes ya patience nde ezotumisa biso na minute oyo problème ya patience ezala mpona mwana bazomelisa mwana libele e mwana baosalela ye miliki mwana soki abandi kolela asoki bateke ye na motu asoki bateke mama kuna apelisi moto aza kolamba pour ke apesa ye na besoin aza na yango eloko ezangi biso bacongolais se ezali kani ya patience tozala na kimia tozala na patience la patience na kati yo te parce que obinga naza awa je vois l'horizon nazomona ndenge mboka ezokende nazola nazosambela le seigneur aussi azotelesaka ndenge mboka ezokende mon frère je vous dis aucun des mandats aux apoyants c'est Félix Kisana et vous allez voir les 5 ans qui doivent suivre et on est très dangereux au moins na makambo ya minene kusama kaka mboka nona mona te c'est mpona kokata openda maloba olobi mwana bango lambela ye mais omoni mpe na ndako soki papa aza kolakalaka soki mwana azomona ezokisama te koteke esaka mpe mpasi na motema la fois passée balakaki bapoisson de mer emonani te babateau de pêche ekomi lelo ke non eza nana esili nano esi ebongami te ya place oyo esi esila ezalaki te bandeko balandi awawa paster bote boyebisaki nga ke nalobaka ndenge bino bosengaki yango na kaka nazopesa ye mituna oyo bino botindaki na tuna yeyo vraiment aza na kati ya suka tozokende mpe na kati ya suka émission paster bote yeba ke télévision ezalaka ngonga tokomi kokende na ngonga ya suka prochainement tokoyambo lisusu po toyebisa yo kaka mituna oyo bato bakodeklare par rapport ya émission balandi na suka oyo lobela biso moya fe na yo mpo balandi ya batelevizio bakolanda biso bayebake paster boto alaki biso mais prochainement bango bakopesa mituna na kotuna yo mpe lisusu baonga nazotuna yo mituna eza ya ngai te eza ya population oyo bayotinda natuna yo mituna sikoyo bapromese bana ti lelo baza kolela kaka mpo baza komona te estce banokende kaka na bapromese paster mpo émission ya mbala siba ntango yo koya na koyoka mituna ya bato oyo bakotinda ngai lisusu par rapport ya émission tosali na yo ndenge nini yo korépondre bango. Merci beaucoup ndeko journaliste na eloko lobi nakobisa peuple boye makambo nyonso eza koleka lelo eza makambo ebandi lelo te meme na ntango ya kala bana ya Israël baza kokelela ba Moïse akoleba kolota basengi boye on peut pas dire que Dieu est incapable non c'est question du temps et des circonstances lokola makambo ndeko lobi awa basengi na peuple congolais ayez confiance à Dieu. Ayez confiance aussi dans le président de la République, Oyo Nzamba Pesibiso. Peu de temps seulement, et vous verrez les choses, comment les choses vont par rapport à la prophétie. Je sais que la personne dont Dieu a dit, Nzamba Eshuakate, atta pour ça la 100% pour Namboka Mouliba, mettre au vers la Boulam Yamboka Bokomona Yango. Yango na sengi na biso, tous en confiance dans mon pays. Tout peut aller sous Makasi Nambaleza Koya. Et nous verrons des choses que le Seigneur a pris pour ça. Quand on a besoin d'une émission, on a Koloba Yango. Et beaucoup de Makamini Zama Kosa. Yango, on a toujours souhaité vraiment
santé malamu na mokonzi ya mboka tozo souhaiter vraiment bolamu etambone longo bwanya pe mayele ya nzambe na bakoko etambola na ye en fait que réussite totale ezala première elongo na yo nyonso badongolo miso bato ya mitema mabe basakoli ya mabe oyo baza koluka échec ya mboka oyo bazali na échec na bango nzambe azalaka nzambe oyo aponi Félix ya kosala minene. Merci. Merci cher internet de partout au bolandi biso awa na Diwan télévision boyoki pasteur Guy Boto na bukebi nyonso tu émission na biso tokomi na suka topesi bino mbote. Merci matondi na mbala ya sima tokoyambela bino pasteur Guy Boto pona kopesa sumitu na oyo bokotindela biso na ba numéro pour que toyeba ko interroger toujours pasteur Guy Boto malamu kati ya mabota na bino. Merci, à la prochaine numéro.